Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo kozwa occasion ya kolanda émission na nga na mokolo lelo. Nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na sepeli na ya kotiela bino kaka ba image totala ensemble mwana ya JB Mpiana oyo babotana danseuse na ye na kombo ya brunette mwana ntuka ndenge akoli. Donc, a commis vraiment jeune fille, aza vraiment mwana kitoko makasi, alandi vraiment papa na ye, kutu moye kutu akoloba te ki o bazongisa boye basala ba test mwana o penza zo lakisa vraiment ki aza kaka mwana ya JB Mpiana ya notre star na kombo ya Mukulu Mpia. Donc, vraiment, maman Brunette akolisi mwana, félicitations ya JB Mpiana, félicitations pe ya mwana tsuka na ndenge bokolisi mwana kitoko makasi biso bafana ya JB tozosenga kaka bobakisa mosusu botala ba publicité na biso mama Bijou alobi awa nde musala awa nde masolo olingo kende congé na kin contacter biso ozwa place na oyo ya kolala place ya kitoko na matonge na Irebu à 37 ba chambre na biso et bandi à partir ya $15 seulement. Soko lingi chambre pamba eza na kati ya chambre oza na toilette douche debout ya propre oza na télévision oza na frigo eza na climatiseur okoyamba bapaya na balcon. Donc cuisine na yo ezali cuisine commun et puis soko lingi pe appartement ezali chambre salon cuisine eza pe kaka na prix ya malamu. Mama Bijou alobi contacter ye ozwa place na ya kolala epa na biso toza na problème ya maite toza na problème ya courant te tobakiseli bilo lisusu panneau soleil. Donc mama Bijou alobi biso nde musala soko olingi pe 2 chambres salon cuisine mama Bijou azali asololaka kitoko botala ba publicité na biso et puis mama Bijou alobi donc soko oza na besoin babeta lisolo na yo oza na besoin basalela o publicité aza wana benga ye na numéro wana pesa ye lisolo na yo akobeta kaka ndenge okolinga biso topesaka kaka ba conseil tolanda ba publicité ya auberge na biso olingo kende congé na kin adresse ezalaka kaka moko na kati ya auberge na biso toza na boutique toza na restaurant. Mama Bijou alobi okei na o congé na kin obosanaki biloko na poto. En tout cas, kozala na souci te parce que na auberge na biso toza na nyonso. Oza na besoin de dentifrice, o brosse à dents, o bosanaki ba sous-vêtements, o bosanaki soki ba maquillage, kobanga te biso tozali benga mama Bijou okende ko visiter boutique na biso okozala jamais déçu. Merci. Bonjour la famille. Mama Bijou naye ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango yango yo omoni ba regarde wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezala nango lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, tozo ke disco koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou, bato mopesanga confiance, boya na appartement oyo
appartement numéro 1. Maman Bijou a lobi bokozala jamais dessus total la cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango oyo eza wana po na bino. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to salé libino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la mission de musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.